na bibana Jani soki bango balingaka Jani ya solo fa mbongo ba pesa ngota bozu baza 7 nde botane bango bozo capable on attaque 4 botina bango na no buni boyeko après bon représent bon on bana botina wana miki botina wana miki bano ya Jani ya misato la brimba sika boluki ficha banchiki ni batanga OK kabe oyo sa dugeno mutama boge bisa tout la zo bageno bino ba avancer bango tout ba Mario répétez ça bango tout ba Mario mutane ba matolo c'est na photo ça asala raté wala batente ta ba basudurela mbati linettes badamas balipa bagaya ba shop mo yo mona ba Red Bull donc bango tout wana muto ede bana Jani azate adozo mbongo te yo zo comprendre te fitinga za bana wana ya Jani ndenge balelaki fa ba la senso ke non to wana susa ba pitso fo ba ke kola na nord ne ba ke kola na nord wana kasi ya wana ne fitinga ba muto o yede ba so za ba tanga chi mikili ba za ba charge to bi poto ndeza social ezala wana bana no bami bamine na ndinga fale ndenge ba pansaka ko yede po ba ko kate chaque jour ba sa bana na ba ya bango Obi ba penser bien te ba théâtre ba faut penser ka ba ya otala bango ndenge ba taka bango ba seka ba ninga o ba genda na koto te surtout jeune na ans ya aseka ba tupa mapamba la 17 live ya seka ba tupa mapamba balobi Kill France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minti musalande makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais yonde makam Kill France Télévision ne makam musalande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vérité plus avec Yannick Wenge, Mototonda na Kibonzambe, Bota Arabiso partout dans le monde à travers cette émission. Vérité plus avec Yannick Wenge. Et Zambala Liboso, c'est la émission Nabiso, donc c'est pas comme s'abonner, cliquez. On a ceux qui ont abonné à la chaîne Nabiso. On a une notification, cliquez en tout cas. Et au Salabiso, Malam Mingi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci na fidélité et confiance au Beau Salabiso. Merci na Maman Mimi Ndouma. Maman Mimi Ndouma, na pesio mote na rata bunde, c'est Maman Mimi Ndouma. Maman Oyo. Aza exemple ya ba mama dans yé en tout cas Boboto mama Mayele mama Bolamu en tout cas mama Mimindu na pesi mbote na partir ya Bundes na pesi petit na Pape Swag les gars rappeurs na pesi mbote on a petit ya Palin à travers cette émission aujourd'hui on va parler sur la brine ndenge limba bengi téléphone ko lekate fa ba pesa mbongo oyo ya salaire ya Jani nde akufi eza mutoki na ye ba pesa ye ayambite donc ba bengi mama na Kinshasa ba mbongo pesa mi to betaka lisolo wana parce que makambo la brine to mo bende ba sambeli pona na ba pasteur to resolongo à travers cette émission avec maître supérieur Izemila. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Wenge Yannick Wenge toujours bonne santé santé toujours dans les voies to jali. OK. Makambo ya to mona kinde ba sambela ila brine mona kyango. Te go sambela brine mututu fo prière. Mututu fo prière baneni po nzambe ne makambo po mutasala biso ya nzambe ezala nango pinda mutute ezala ka nzambe ko prier les gens un problème de ezala ka suite ya ba parole ba saiwa ba lo ba moi trop mais pas kimi nango moi spiritualité to yebite mutuni na okanisela mabe ba saiwa ba lo ba po sa ki mabe saiwa da pansi ba bomisa mutu ya ko mi vampire moi si na bandela wa za vampire de petite sœur wana ko luka vite janya bala epete asala omoi na batango pe na bi koma yo ololuka nano bo ede bana wana ndenge ke no bo sala ba médiatique ba sorti médiatique moyo la salar ye elo oni zo la sa no jania sa ilaki ayo pesa mo ngo mezo ba pesi $1,700 aye pa pesa 1,700 euros de compte final ya jani fa ando sala éviter to ka sala te mais to comprendre ozomo te mito ba te na chaîne wa ba ni mina fo na chabe jania sala rate Jani a 100 palais, mais boyo pe sa décote finale na ya 17 000 euros. Ba tutu ba maboma. Na 17 000 to 1700.
yobi comme c'est 1700 000 bon 1700 je crois eza 1700 eza 17 000 jeune wana yo pesa mbongo mutu na esa bien te bon habite ba petango mutabimisi mbongo azali apesa mbongo mo fila tozonga revenu tozonga na sima avaye jani anga kufa sala rate moi ça bogola e azoko ko futa palente siko mbongo wana salaki siko mbongo wana salaki yango ndako pala futela zongelaki na ndako la blina ke kufela donc mbongo wana ezalaki wapi po moi ko sovende yango akozwa pale asali pe makambo na avanda chez aline pe mamasati siko mutanda salati mutakufi na ndako ya mwasi na ye babota bana misa soit disant makangu ya mwasi na ye mutabomise ndenge bato maboke bazoloba alejo Moscow après ko kunda jani abimi avike no na yo tika mbongo na ye o asela mote joana mutune sa bien te petit sœur osai bien no ya miete po amona mambo ça za bakitente akangi téléphone te akangi na téléphone te ba bi parler na ye place ya la fa ba ke ba beta ba luke na kuku soke za ningwa la bui na bika jona ya sala te aluka place en face mbongo na bimaki te sko ba obimisa mbongo wale akufi baba zo bana jani o azalaki sasa batine mbongo ne c'est la bui petit c'est botika e avana na ye papa mbongo wana jani sala e pa na yo il fallait au sala effort les jeunes wana azonga musicien c'est tout là aumi ana poto ba maboke na sala akomo mankene ba musicien ya luinge aleka na matanga jani amo c'est tout là yoza nani po yo fo mona ba musicien ba ya na matanga ba musicien ba saboter matanga raison na bi a raison tam no mambo apui net ici à tout là golo ba no ba musicien yo sa yo ka comédien mona kisasa depuis le monde était comédie na kisasa ya mama ba théâtre que comédien mo azaka millionnaire azalatia mana Congo to na ba mi saisa waligo do pe apa na fulu gizengi kutu ya kazoba zoba yego ko chaka ete wa gizengi ayo ba mambo sa te ba komisi za TV ba komisi Congo onie Congo eza compagnie F victime et puis ça ba visa et puis ça ba ngo ba soki ba opportunité ya pantalon na batu na yo wana soki F victime ngona bon na we bate yo mona yo mota pe pa na fulu atonyo pe na fulu akio liboma wa dépasser c'est alongwa wa gisenyi wa kokontaketi to songa nona bato maboke yeso ina ni wana ni soki sia tula ya masuka yolo ba ke no ba musicien ba kidekite ye azanani modo ke nini yo pesa ke no il faut ba musicien ba ya amona bango c'est tula c'est qui oh garde bandi na ye na makambo matanga na bino na yebisi yo ke no soki bato bamonani yobi combien de musiciens bakopera bien na jani bayebi makambo ni baosala mpo na jani bayabisisa makambo no yo akize bango na soit disant plateau mo sorti médiatique yo si atula ozoloba ke no bamusicien tomoni bango te ah papa bino bato maboke bobona bodasa bomba mpoli bino bomba mpoli mais bamusicien naka nde baomema bino na mikili taye na corps format jani bokumo yaye na corps ya jani na mbongoni oh ye oh yes ata yo pesongo chama ye si atula batini ye bazui gouvernement zui deux personnes na pamba oyo décharger bango ezui bango en charge ba jeune wana bapesi mbongo baluka nani aporter garant to futele ticket bafutele ba ticket ye mo mena kozwa ye mo ndambo ba ticket na nord bala wala ba ticket eza batu basangisi bango bambongo baya kisasa kuna masa bango da je maboki balo barate ke no bamoni ba musicien te papa oui ba bata maboki bo mbe mpoli ya bino bana jani na bibana jani soki bango balingaka jani ya solo fa mbongo ba pesa ngota bozu baza 7 nde botana bango boza capable ya ozata 4 botina bango na no après bon représent bon on bana botina wana mikili botini na mikili bano ya jani ya misato ya labri masika boluki ficha banchiki ni batanga bosala ona nenga kunda boya ola sa mbongo oza kitente bosala buzoba pampa botiko muye biso okolo banini na ba famille parce que ba benga mama andimaki ba sola ina mama zo sepela na zo ane ba 2000 euros sepela ni wana kumera moti ngabe asivese sini esiga ga dai mama zo sepela batu moko banosa na bana ye ba maboke ba otipoto ba ye ba yo pesa mbongo ani na susa mwana ete
pour moi il y a ça bête 18 ans tina mamore ce qu'on est à koufi ataka bango tellement baba zoba ta boke cha me wa 2000 € ya nini boko mise chel a na lwa mi bali tonde pour 2000 € ça non na kufili mwana ba zama ata yoto chanzaka makambu to luka komisa makambu to ndese mer wana na age zana ngo ana droit ya zo 2000 $ ti asa na on ne tu yebi mer wana ko sima 2000 $ asa na ngo nini kasite izo be bana ba set neni boko penser te na organisation ya mino bata maboke boleli jani fo ne bona ba pasi boko zo ata 4 bana te botini bona no ke vure ko ide ngona vrai que aider ngona bolongo ba ona gisa batse bona no pas la brune te bango baloyi ba na souci ya jani yesi atula ana parler zo bona moko yene bakabola ngone ngona se bolingi bana papa emba azomona ve confiance na parler ba bizise basala ngo siko bango bato maboke bazwa mwana jani moko baza pikole bato maboke ba ebeli yede ministre ale la trop azomona moko ke buki na Paris. C'est simple, parce que bango bati soki bana susa jani te aleli abife nazo regeta kufi mais ko ça isa bana ko katia bana na ye mo 2 minutes non ko boko la bango te po vieza molai parce que bolu ko lela bola sa tu image ke bolingi jani trop baoba kufi baoba ya nini c'est tout monde ba la kisi biso ba mawa de balata ki de ba mawa buzo ba la messi la te biso beta formal et le mele rien à voir montre la parfum n'a rien à voir. Tu as un problème à fiche à pétion à 20 ans à bango 30 ans à bango alors ils sont bête européen ça bon 500 $, on te mis tout avant ya bête au moins la brune a saboté bango na mambo ils ont saboté tes petites botigaé azana ba option ou azo raisonner bobala était bobala mino était alors bino boya ko loba mamu ba pam ba biso boyi ba na mi bale ba sikana no bobo la bango après makambo muto bobo la mona na ça bon ça oyo kutaki sasa kande bapesi ba 500 $ ne bazonga mikili bakena bango mutatina bamungo zati fallait ba organiser na souci ba lakisi o baleli balobi ke no petite sœur abomi mutuna bango ke fa ba lakisa ke no bango ba batonga bokia bazebela ce ba 5 ba mbongo bazui banana ba 7 bazui bango batini bango na nord kasi un point o le bopesa ba mbongo wana et puis bokezo mera ba jani bokepese mbongo ata boge mituna ngaya bien te bo pesa me wana mbongo na bu so mbongo te me rwana so mbongo point asa na oni asa na ngoni ni papa bana o bazana ba fiti eza seti wana yuzo ko point mambo zo sabino bana wana mama wana za demi bo so alani po mbongo na onye na onyo bo pesi bana wana ba 500 ba o bazana fiti nano ba go ede pe koko na bango bo boule bango te ale bo ke boule mera koli bo pese 2000 € et puis bo filmango bo la bino mo la kongo la mba zoba et puis c'est tout là to lo bango na ba c'est tout là tu la fandisi batu azo te avancer ba c'est tout là avancer c'est tout là maman na tente yoko sa makambo na te yo na yo ka maman ozo ba ke no ndo pesa mama so 2000 € mero na sa 2000 $. Déjà mon cœur fa pesa te azama duo zo mbongo te yo zo comprendre te fitting eza bana wana ya jani ndenge balelaki fa ba lakisa soke no to wana susa ba pitso fo ba ke kola na nord ne ba ke kola na nord wana kasi yango wana ne fitting na bon muto o yede bon so zate ba tanga chik mikili bo zo ba charge to ripoto ndeza social ezala wana bana no ba mine na ndinga fale ndenge ba pansaka ko yede po ba ko kate chaque jour ba ça bana na ba ya bango mo obi ba penser bien te ba théâtre ba faut penser ka ba ya otala bango ndenge ba taka bango ba seka ba ninga o ba kenda na poto ti surtout jeune na ans ya aseka ba tu pamba la licence 70 live ya seka ba tu pamba sa moni réplique ye ote ya oimo papa yo imo isu ya mutube dia bazo saki ki o bango tu otala bendovi Congo la fois biso va na Afrique biso zara awa facha zo pouvoir awa bosa ba fanti dia boya so boko sa ba tu boko sa ta kisasa boko sa ba bakini biso to vandara botu na peto na wakayimba suki batokolo ebele boya so rani aido akoka atakimba akeko ba donner de leçon so il fallait bimi na masoko to ebite
Ameme TV ça et puis pas ça TV papa. Papa pendant 3 semaines, il y a fait ça doit donner des leçons pour aller maman musique à Ido. Oza TV. Ouais merci là. Papa oza. Il a petit mon goût c'est bœuf. Ah la chaîne noire sous c'est pas on m'a payé de toi ba tese Mombaya. Ah, boke bana bino. Nga Mombaya. Ye maman musique. Komba ezongi na foot d'ici. Eza komba ezongi te baza ba merci bana loud te neto bana anglais. You guys you not You're not allowed. Te na kan na mote mabedi. Kanda ute ah. Wobino wabesa bakanda. Mata sipe batwa lo mikolo zo tomboka to na télévision. Yesa nga chigi nini ye soyi Mombaya na atanga journalisme. Mombaya liso na aido na mwana na chelo aboti bana 4 na ngola so 7 to yebate ayi akokinya vina ye mokote apa ye vanda apesa batu akomi donner des leçons mo ya mambo expliquer batu ndenge fali aleki fili bo ba merci bino de kiri na bino betika ofinga o za ba merci papa yozo ko za mteto na lobi tozongi na mamuza biso to yoka biso botama ki sasa toyiba acha mamo te biso to wa mikolo toyebi musique ya Congo ndekenda soyi mona mai wana zo beta musique nebe to sepela na biso mutabo ya musique ayu mana zate ndenge nini yozo boya nzela prince onga na tongi yoyo tonga freeway okomo expliquer batu ke no freeway yo ezabie ke makadam na okomo yokomo ndio sala kita. Okay. Akola ni na famille ya musique yeje no soki aigle soki nani mabinga tozonga na kati na famille la brune oya tikali na bana pas ces mingi parce que bana batikali o bazangi papa na bango malgré batata ba kende ba pesa mbongo bazonga mais pas sur la brune na wa koyoka to pe pas so bana na batikali ba koyoka na mama na nizati na sebele na président Caleb a regardé na ce jour mo bezigura abi aza défenseur soki ya maputo o na bazigura tous les moutounios akena mikili à part président Caleb on a option ba total la Racina TV na remixer aza moins telo ana bata misala a boule bas on a boule de président ye jeune azigo zo baza défenseur on est na pota zakana ndako boko la batu bana jaina po bana na emoko obota kuna o bapesela mukanda na Gimario répétez ça na Gimario la zigua alinga bisa batu ke no poto za danser wali bomba yo la gisaso za la so ba zigua bata ba vina bino okeno poto osala rate ba bulo mo ole so ba yoga to le so yi ba KFC ole ba McDonald's oyena gisasa ongo bana bangisa ba jeno bazana gisasa maboke ke no poto yo za ka défenser la sepela la président Caleb ne a recadré qui yo vena ninga parler akosa ba akosa asa pas même temps na soka ta 4000 € na compte na ye o ko aider ako so ça défenser fa aider ba aider maman bana ya jani maman direct yo yena wa polo ba Vanessa wa Texas obi maman Sylvie fa la aider ba o so mo place ba avancer on est ba luka neni ba ko encadrer bana na ficha na bango ba yo la sa pantalon la tagi yena poto ba ya fufu mo besoni ba mi filmer ba sa nini ala o de bitu na sa beti trop de live na so ta 250 live asa wana ba gene matanga masaba moto ba avancer OK tabe o sa duke no muta maboke ebisa tout la zo ba gene bino ba avancer bango tout ba Mario. Répétez ça. Bango tout ba Mario. Bango so ba ça la ba tala age ya ans ako kende mo wa kizo mukanda poyo komi poto ti moi si wana azwaka yo moi sa ya nani ya masa msuza musicien nani so ese de jino ta jino ya moi sa bata bota na bana yo bimina ye opi otrike ye oke Belgique o changer moi si msuzu ba peso mukanda yebsanga démarche ni ya sala nega démarche ya mamukaka ya wala la basi bakima Mario mukanda depuis pas zo mukanda bambongo o bafuta bana soke koki akangisa bengisi mama bana poto la okena kisasa bia vivre danser ozomo place après wana batoka ba pese mbongo omoni ka reperité omoni repa soki ya f soki victime bato ba victime azoluka mbongo te matolos akebeta antolo OK sko mutandengo wana soza penda osala kana mikili tango ke kino sai makambo ebike no boulot
na essaie bango décimer fozonga fozonga. to bine jango ça parce que tant mutu déjà azoki na ba conseil azoye belo ko sa ti mutande wa sa ba matolo c'est na pota sa te asala raté wala batente ta ba basudurela mbati linettes badamas balipa bagaya ba shop mo mona ba Red Bull donc bango tout wana muto ede bana jani azate pesa mon message pour na bana jani poto mo kina suka. Alors la bouine petite 16 ans calme ça la vie non na ndenge non mutakanga ora maboke ya arazati kwa kize mutute pe akwa kize sala vi na mutu moko te ko bulanga mutu moko te akobola bana wana o janati kazati bakolela na ba sala eza ba hypocrite ba sa ba samla ba ya mona ba ona kisasa garder ban na yo zo bana ko peso so mbongo avancer mbesi ba isa biso jana sala te lelo bibinge no asala itali bango basala na baoka bakosa kosaika bien no ya mifonde alors mutu moko to apesa zangi ka mbongo tete asabi ya nzambe ne makambo mutu amu continue biso nyonso eza grand poète nzambe mutu moko tout le monde akufa voilà alors tika nzamba sala nenga zokanisa mutu ana likolo na yo za vampire te yo boma mutu wa vampire mutali ya makila est-ce yo ya makila sko bomombe na ndini OK dans mot théâtre na batutu o ba Holanda na batutu o pe ba Holanda pete na bato ba kosilika mais boye ba ka maître supérieur ne mutaloba so poye na nenga fuitaliwa na nenga fozali so poye na nenga fu detaliwa ngaza az yo mo mandefa pembete non mon mandefa mandefa pembe skopoza na mandefa pembe ba isa bino kisaso boye byango tebi elenga mukili ti elenga mukili fo mandefa pembe biso za na South Africa précisément na Johannesburg et puis na Yoville Ozana Yoville nga yo biso wa complexité voilà Yoville nem de ça ba tout. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à maman Mimi Ndouma, merci beaucoup maman Boboto, maman Malamu, maman Oyosala makambo kitoko na kati ya Bundes, maman Mimi Ndouma na pesio. Merci mingi vous qui connecté kota la biso na kati émission Oyo na mbai pour la bino. Ils ont mis la maître supérieur na kati chef d'état-major général na yamba ki na kati émission vérité plus vérité plus c'est émission mutunyo so oye batikelo micro loba ozala ngoposa awa tubuka lokuta te internet les églises te awa loba vérité nyoso za ngona mutema et koleka na kati émission na biso mais faut pas oublier que le propos tenu na ngas que son auteur mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission zambala liboso ta l'émission na seba komi s'abonner cliquez en haut peut cliquer ngonga notification au sala biso kitoko makasi bozaki tellement ebele botala ki biso na Paris France Kinshasa États-Unis a on a Johannesburg botala biso na Lubumbashi na Angola kimia engela o mabota mwabi balobi Kill France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais yonde makam Kill France Télévision ne makam musala ne makam